Bonjour, bonsoir la famille Mbotenamino Biskanyas Bozali. J'espère que tout le monde a bien. Biso toza bien ngoli na nzambe azobatela. Merci Nabino nyonso vraiment na bolingo na bino volonté oyo bozo lakisa ya kotala belema na biso tikete nzambe na lola amona bino nzambe na lola apambola bino na souhaiter la bienvenue na ba nouveaux abonnés. Merci na ba visiteurs, merci na ba abonnés nyonso ya chaîne na biso nzambe na lola amona yo ndeko okute na vidéo kozanga te kotala vidéo tina suka parce que eko bénéficier yo c'est important ya kotala vidéo tina suka pona o comprendre eloko nini toye nango pona ko partager na bandeko na biso et surtout kozanga te ko s'abonner ko cliquer pe cloche à notification pona e permettre kayo ozoka belema nyonso ya chaîne na biso tango ezokota ozangaka eloko te cloche à notification bandeko vraiment est très important bozangaka ko cliquer cloche à notification te pona borataka belema te. Voilà, merci beaucoup Nabino, merci. Voilà le loto na vidéo oyo eza bien pona biso ba mama pona biso bandeko oyo tojeraka bandaku ekozala msupe mwana mobali comment okoki ko garder banzungu na o ezalaka toujours ezongenga ezo shine ozana banzungu oyo eyinda te. Voilà na ye na mon expérience nanga ko partager na bandeko. Voilà na ko utiliser produit oyo déjà na lakisa yango je crois bien na Europe. Je crois en Europe na ba supermarché nyonso okoki kozwa yango. Voilà nazo partager juste expérience nanga comment na sala kapona ko garder banzungu nanga engenga toujours. Voilà oyo eza méthode oyo na sala kana osala produit oyo e nazo salela libende nanga. Voilà soki yo pe oza na méthode mususu oyo sala kapona ko garder banzungu na yo engenga ka toujours kozanga tende comment si partager na biso na se commentaire parce que biso nyonso tozo yekola mutaleki muninga azate biso nyonso tozo partager expérience na biso pona esunga biso na bandako na biso. Voilà wana nazo nika nzungu na ngai kombo zomona na chaki produit na nga wana na sopi produit na nga na bandi konika yango parce que vraiment nga nalingaka banzungu na nga engenga toujours nalingaka te banzungu na nga na sima nango ezala moyindo ezala koyinda esala nga mal à l'aise. Et voilà eza pe important to yebaka ba jar nini ya banzungu tozo somba parce que ba jar banzungu oyo ezaka bien eza facile pona konika. Ba jar banzungu ezalaka ki eza banzungu ezala na ba couleur soit couleur rouge soit couleur na ebité ekoma ebele ezaka vraiment difficile pona konika ngo so ekomi koyinda ezaka soko mekika ko tia yango libende boye donc beauté nango nyonso ekei nzungu olinga te tango ozo salela ngo ozo chango na réchaud olinga te ekobanda koyinda. Donc au fur et à mesure ozo salela ngo soki ezo nikama te eyindaka mais banzungu wana siko oyo ezala ba couleur oui ezala vraiment kitoko soko tia ngo au décorer cuisine na yo ezala vraiment kitoko et ça la vraiment kitoko et ça la beauté vraiment ya bien. Mais le problème avec yango ezala ke soki bandi koyinda soko mekika ko tia ngo libende boye beauté nango nyonso esili siko ozomona pete mama kozala na banzungu eyinda na cuisine vraiment eza kitoko te ndeti nga nazalaki na mwa nzungu ya ba couleur wana mais tellement ezo sepesanga te beauté nango penza eza susu pe bien te ate ochango libende te mais ozo tikango bongo ezo yinda beauté nango eza pe susu te. Voilà yango na sepela vraiment na banzungu oyo parce que ate oniki yango na libende eza kaka bien elo moko te elongwaka. Voilà nga na sepela vraiment na banzungu oyo ezongenga tango tienzungu no na réchaud ozomona vraiment nzungu no eza propre. Donc les belles dames to hésiter to zaka toujours wana oni osaleli nzungu ozu oniki osaleli ozu oniki po nzungu na yo ezaka toujours ya kongenga. Voilà to landa ensemble na bino comme nazo sala nazo nika nzungu nanga vraiment nazo nika nzungu nanga fo ezaka toujours propre na garder yango propre ezala moyindo te. Voilà parce que nzungu soko yindi ebima salité tango tia yango na réchaud ozolamba ebima toujours salité. Voilà nazonika. Merci Tolanda.
Nala nazonika surtout bakota maboko wana bajara banzungu bakota maboko wana mo mafuta ekuyaka ekota na bakati wana efandaka ekangamaka donc faut konika yango pe bien pona ezalaki ba mafuta na ekuyaka wana ekimaka wana ekangamaka soko tira attention te tango ozonika yango ezolongwa. Voilà, on a commis na kati na tie produit na pe nazonika mais soki bo remarquer na kati nazonika juste likolo na lingi vraiment ko frotter makasi te parce que na linga te na kati ya nzungu nanga esala banzela nazaka na eloko moko pe na nikelaka soki nzamba asungi prochainement na osala na onika nzungu mususu na koya na eloko wana oyo na nikelaka na kati eza vraiment peu bien donc c'est ça vraiment na nikika likolo na kati na libende après na linyuka na ngana bandi konika parce que oyo wana na salelaka esilaki mais soki nzamba asungi na kosala video mususu na onika ta nzungu mususu na pona na lakisa bino eloko wana ezaka pe bien et nettoyera pe makasi. Voilà. Voilà, tout le monde nzungu na biso ndenge engengi. Si je me trompe pas, nzungu depuis Nazanango ça fait déjà une année. Ce qui n'a beau sanité et cause elle sali 11 mois ou bien déjà et sali une année ce qui n'a beau sanité mais talanzungu nanga ezongenga toujours parce que naza na habitude que na nika banzungu nanga ata na nika ngo kiteke chaque jour que na sali lelo na zui na niki boye chaque jour te na sala ata après 2 jours 3 jours ou bien une semaine ça dépend ya tandenge ezali na zui tananga na niki banzungu nanga naza pe na banzungu mususu déjà esali ba 5 ans mais soko tali yango ezakaka bien ezongenga kaka na sima parce que nazaka eloko wana ezala déjà epananga ezala lokola automatique. So na saleli il faut na nika banzungu nanga na saleli il faut na nika nzungu nanga na linga nzungu nanga engenga toujours. Voilà ndenge na lobaki bandeko soki ozape na méthode mususu oyo salaka oyo engengisaka banzungu sans que oyo utiliser libende bokoki toujours ko partager na biso toza wana biso nyonso tozoyekola ensemble. Vraiment merci beaucoup ndenge nazoloba toujours merci nzambe nalola amona bino apambola bino partager aimer commenter et kosala biso bien pour na lelo to suki awa et to kutana mbala sima. Bye.